partout où ozali Congolais, aux en Amérique, aux en Asie, aux en Océanie, aux en Afrique, aux en Europe, prière aux ont concerné yo. Ça la prière 3 fois par jour. Nenge biso pe ana Congo to sala. Azamwana motote boa kusangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kuma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolake mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stime. Ouais, relax. Je suis ouais. Nabi ya clip on a fait la gomme. Soyez au moins. Hein? Salene. Parce que si on monte bon maïlo a besoin de miss. Mais oui, et bon maman miss, yo miss yo aka C'est yo montabe ya montabe. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien t'inangai, et combien t'inangai, et combien t'inangai. clip ya évangéliste Papas. Là on va te faire aux assous. Donc donc comment C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. Alléluia.
ana pesi ba on va financer logo pepe saka ko pesa lisusu logo pepe saka ko Shalom peuple de Dieu. Samba pambola bino ba nyonso ko landa biso na temps oyo pour la prière auto sala ba prière auto prometaki par rapport à émission auto sala ndenge to expliquer marambu ya totem ya léopard ezo dominer likolo ya Congo ndenge makila ba congolais ezotanga ndenge ba congolais banyokwa mingi ndenge ba congolais baleli mingi ndenge bazoboma ba congolais na ba manière ebele. Alors to prometaki ko banda prière moko pona ko arrêter vent. Parce que ce totali Esaïe chapitre 8 verset 23 Bible solo ba les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans le peuple de Dieu que l'air a sonné au forêt il y a ténèbres et s'arrêter dans Mboko Congo. L'air a sonné, il faut lumière dans Zambé et apparaître dans Mboka Oya Congo. C'est pourquoi partout où Zali, Congolais, aux en Amérique, aux en Asie, aux en Océanie, aux en Afrique, aux en Europe, prière aux concernés. Dans le banco, on y soit prière oyo. A partager et pas moi na soit Congo. Et puis Nathan yo soyo jouer la prière oyo. Na kolinga osa la prière 3 fois par jour. Ndenge biso be na Congo to osala. O bandi na 0 heure, o prier na 12 heures, pe o prier na 16 heures pour aussi sango vers 18 heures. Donc, veut dire, tu as condition que il faut prier par un wana. Parce que na bato ba olanda biso ezala bato musu ba kenda musala. Mais yo so zwika occasion. Na temps yo so yo kuta nango sambela prière oyo. Et puis ba on baza na capacité à réunir masse. Ya ko réunir quelques personnes. Bo sanga na place boza na mboko boza. Bosala ba prière oyo elongo na biso. Na yebi ke sala ba pasteur ba olanda biso na mikila poto. Ezala ba pasteur ba olanda biso na Afrique. Place yo zali, soko zala capacité à réunir quelques personnes, même dans la famille. Sangisa bango bosala prière ensemble parce que affaire oyo concerné Congolais nyonso. Zamba pambola yo ndenge na zaoloba. Makila ba Congolais etangi mingi. Mais tozolo bela Exode chapitre 3. Là il a fait comprendre boy. So on commis na verset 7 et au kiti mukie tozomona ke nzamba zoe bisa Moïse na yoki kolela ya peuple na ngai. Na yoki ba cri oyo bazo faire pousser bango et pas banguna na bango et pas bato bakanga bango na boumbu mais si qu'on a kiti pona kango la peuple na ngai la ineb sur l'oromoko chaque chose a son temps quand la loba liboso l'air a sonné on zamba ninga kango la mboka na ye l'air a sonné on zamba ninga pangusa maya miso ba congolais l'air a sonné on Zambalinga s'est manifesté dans le Congo. C'est pourquoi moi, na Congo, nous sommes place aux arts. Banda d'abord qu'on remercie Zambé parce que tant a sonné. Zambalinga Sala. Tant a sonné. Pour consoler Biso. Tant a sonné. Pour Pangousa Bisoli Yabana ya Congo. Banda qu'on remercie Zambé pour le Lokoana. Tous à concentrer dans titi de prière. Yon tozola na biso. Sambela na biso elongo wala toza concentré na titi da prière. Yahweh, 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 Yosali Sambela nguya, papa yo bonga na gati.
ozali nzambe na nguya papa yo bonga na kate yawe nzambe na ozali nzambe na nguya papa yo bonga na kate ozali nzambe na nguya papa yo bonga na kate Ozali nzambe na nguya
Prière à liboso, to requête à liboso, to sala. Tozo sambela, dans Exode, chapitre 7. Tozo lobe la rencontre à Moïse, na Pharaon, ou à Kangaïba na Israël na boum. Alléluia. Amen. Le message on a appelé Moïse et Zaki avec sa Pharaon. Atigaba na Israël babi manaboumba. Ce qui t'entend pour exercer jugement likolo na ye. Celui d'aucun Exode chapitre 6. Zamba frère à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Alingina ebisoboy. Ezata ya ko négocier na ba adversaire te. Ezata ya ko négocier na diable te. D'ailleurs, on négocie pas avec le diable. Le diable a compris na langage ya force. Na zo adresser message ko. Et pas battu nyonso monde da ténèbres. O ba zo télémé la Congo. O ba otangisa makila ba congolais. O ba détruire mboka oyo. Message oyo est comme la premièrement le chef de l'État n'a pas tout non so ba travailler na ye
Ou exactement, il y a hypocrisie. Toujours adresser message. On se sentit concerné. Atika Congo. Parce qu'au cas contraire, nous avons exercé jugement de colonnaï. Alors, tu as Sambela. Et le Kwaliboso na rencontre wana na chapitre 7 ya livre ya Exode. Tozomona nyoka ya Moïse emeli ba nyoka nyonso ya Pharaon. Par là toni tolobela nguya na Nzambe. Po emeli ba nguya nyonso ya diable. To emeli ba nguya nyonso ya adversaire na biso. Prière na biso liboso ezabo. Requête ya liboso. Nguya nyonso ya diable. Ozo telemela mboko au Congo. Ozo salete makila ba Congolais tanga. Ozo salete ba Congolais ba souffrir. Ozo salete ba Congolais ba kufa. Ozo kamba bokonza mboko. Ozo dominer na mboko au Congo. Nguya wana nyonso ya diable. Et ça a la forme à léopard. Quelle que soit place bâtie yango. Quelle que soit place ezomikuta. Et ça les a la rond-point. Ya ba mboko au Congo. Et ça les a na ba entrée ya mboka. Et ça les a na ba institution ya mboko. Et ça les a na ba bureau ba konzi. Ezaleza na ba bureau la police na ba camp ya ba soldat place nyonso nguya waneza ozo bebisa mboko Congo belela moto molimo mo centre localisé yango moto molimo mo centre landa nguya na place eza moto molimo mo centre tumbango yo moto olanda biso Congolais sambela na biso to bombeli na Congo na Yes.
naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on travaille tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mkio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebi singai mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebi sakai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. L'obasata nazana ba problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo ye